Donc voilà pour le deuxième pratique. Au moni pratique ami balé angwana poti azo potango aosala même maki asala qui na première pratique na première paquet. Mais regardez maintenant pour la deuxième fois ou encore pour le deuxième paquet. Même chose à remuer à poti à na na passoire, tu vois. Oh, ce que vrai maïs, comment dirais-je, ils vrai semoule, tu vois, nyonso ekei tala, nyonso etioli. Etioli etiki elo côté, tu vois. Etioli nyonso ekei tout. Ekei, ça veut dire vrai semoule ou encore vrai maïs etioli, tu vois. Passoire etikali vite. On les a reste ya première auto salé la kinde sali bon mais au moins nyonso écoulé, c'est-à-dire vrai maïs eza o bakomi semoule de bleu dur. Voilà, awa. Semoule de bleu dur, vrai maïs yango. Et ya sombara maïs oyo soki semoule wana mais oyo bakomi oyo Normandie Rouen. Kosomba te yaya. Partagez pesa mama mususu, pesa bandeko mususu batala des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Wana toke na ba pratique po totala yaya soki okoti doute zwa maïs oyo bakomi Normandie Rouen yo pesalaka nde tosali okomona résultat. Zwa pe oyo mususu wana okomona résultat, ça veut dire tala eloko ebima. Omoni oyo Rouen wana eloko ebima yango na mai ya malili, il faut faire attention. Ezopesa ballonnement na libumu ekokoze ba cancer, ekokoze ba problème ebele na santé, tu vois. Partager yaya pesa mama mususu sauver pe bandeko mususu oyo bazana na ignorance ya kolia ata fufu yango, tu vois. Moi dessin nango ndenge eza bakomi Normandie Rouen. Kolia yango susu te, partager pesa mama mususu atala ekosala bien. To éviter ba erreur au pona santé na biso. To lia fufu malamu eza oyo bakomi côté kuna mususu na droite ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi. Merci. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso des shows d'Enar TV. Tu es tout l'axabino problème, il y a des produits alimentaires au tozolia na bamboka poto. C'est très dangereux. Car ndenge na ebsaki bino après les émissions na kolaxabino problème, il y a des semoule au tozolia na poto. Ndenge ozomona wana toke na expérience ya ko vérifier si réellement ba semoule wana eza ya mabe to eza ya malamu. Tolekaki pe na part na biso koleka na ko tala vraiment na bokebi si cela est vrai. Par rapport à semoule wana o tozolia bokomona kombo nango na suka après ba vérification. Tala awa tozosala de la sorte que totie semoule wana na mai yo po oki komeka na ndako na yo ozwi semoule otie na mai otie juste na sane ou bien n'importe quel esika oki kotie lango po osala ndenge ozomona ezosalama wana otie mwa mai muke omeki ko remuer yango opoti yango opoti et après otie na passoire. Quand ndenge passoire eza wana ozomona passoire omeki ko remuer yango plus ndenge ozomona wana o remuer quand nde tosalaka pâte ya mikate ou encore pâte ya mapa o remuer à plusieurs fois o remuer quand ndenge ozomona bazo remuer wana, c'est-à-dire obaloli ofungoli mai. Premièrement tomekaki yango na mai ya moto. Mai ya moto esali ke ebimi neti mwa lokola mwa kokangama na yebi te soki na benga oni lokola mwa farine quoi. Omoni farine soki bapoti yango na mai ya moto ndenge ekomaka. Esali ndenge wana toke na première étape mais okomona deuxième étape tomeki yango na mai ya malili. Comment expliquer semoule na mai ya malili ebela? Semoule ebeli, semoule ekomi lokola copal, na yebi te na benga yango copal, na yebi te to benga yango bazoka, na yebi te to benga yango pâte ya mikate, tandis que yango eza semoule tala ndenge ekomi. Tala na suka produit oyo ekobima na suka. Ozokamola ezofina na lokola elamba tala. Lokola elamba mai ezobima, lokola elamba mai ezobima lokola elamba, tu vois, a passer yango tala. Tala eloko ebimi. Wana je crois mai eza ya moto comme moto te, moi au tiède kaka, tu vois? Tu vois? Voilà, tala yango wana. Voilà. Eza farine ou semoule. Et par contre, ce qu'on finit en haut, ils n'ont même pas farine. Parce que ce qu'on finit en haut, ils ont comme la maloko la chiffon. Moni ce qui fautoir. Ce qui chiffon, tu es maille fini, maille bimi et tikali vide. Ndenge zo final. Tala ba marque ya fufu ango yango. O tezo benga semoule. Moni komba fufu. Semoule o yaya kosomba lisusu te. Semoule oyo ndeko na nga kosomba lisusu te.
quel que soit eza na drapeau moko ya caché ya ba français na pembeni, c'est la même chose. Sauf que oyo totie oyo eza na caché ya ba français te. Po mosusu okemona eza na caché ya ba français, eza na drapeau ya France. Tu vois, oyim de drapeau ya France eza comment dirais-je, carte ya ba français babeta yango likolo ya papier wana. Quel que soit oyo wana kosomba te, quel que soit oyo kosomba te. Yango toke na deuxième volet, toke na deuxième pratique, to bandeli kosala, toke siko na maya malili complètement. Non, maya malili. Ya maya malili siko wana to mekali na maya moto, toke siko na maya malili. Pas maya moto comme tel mais eau tiède. Ah, toke na maille purement froide, l'eau froide. Toke na l'eau froide, au moins na marambezo ça. Donc to poti yango la même chose, au poti encore ande tout ça la partie pour ça la mikate, mais wana semoule, eza farine te, semoule, chose grave. C'est-à-dire biloko tozolia mingi na poto eza ba biloko bien te. Omoni pa na biso ozolia penda fufu, ozolia fufu eza naturel. Ozolia masangu eza naturel. Tozolia ba produit moko bio na mboka na biso na Congo. Mais pas ba mindele bazoluka ka basa la quantité pour nourrir tout le monde. Ils cherchent à faire que la quantité pour nourrir tout le monde, mais après c'est la maladie. Et après c'est la mort. Tu vois? Faire la quantité, mais après c'est la mort. C'est ça aussi le problème. Quel genre de semoule? Semoule remué avec l'eau froide, mais ça devient, je ne sais pas, du plastique. Je ne sais pas comment je peux dire, moi. C'est pratiquement impossible, là. Tu vois? Maman fungoli mai siko ya malili. Wana mai ya malili. Tozo make expérience. Tu es si cela est vrai ou faux. Toki une expérience. Maman yo wana azo remué, azo pota. Yaya yo pe sala ngona ndako po mona makambo na lobi. Kobungisa mwa kopo moko ya fufu to mibale et ça le lote. Meka expérience au mona. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Yaya soko lia ka fufu oyo, tika koliango. Même fufu oyo ba benga renard, ba dessiner dessin ya renard. Renard aza dessin mo ba dessiner lokola mbwa. Fufu wana pe eza mabe, eza parmi ba produits oyo. Eza ba faux produits à ne pas utiliser, ce sont des faux produits à ne pas consommer, tu vois. Eza ba produits moko ya mabe, bazo sala ngo na façon ya ko faire gonfler que la quantité, mais ils tiennent pas compte de la santé, tu vois. Biloko ezo kende contre la santé, après ozomona ezo pesa ba mama ballonnement na libumu. Ezo pesa ballonnement et comme ça basi mabumu minene, ezo luka ba problème ba appendicite, regarde. Na maya malili, tu peux croire que fufu na maya malili ekoko mabwe. Fufu tande ezo denda. Voilà. Na maya malili, tu vois? Na maya malili. Donc voilà, biso pe tout ça on a pour na ko informer ba tu voilà, regarde. Donc ekomi penda caoutchouc yango, tu vois? Ah, tu es na deuxième volet. Deuxième volet toujours laksa o semoule ya mibale. Yango wana tozo fungola na misu nao, ezaki paquet ya mobimba mais par expérience to fungoli paquet wana sur place, to laksa o deuxième semoule. C'est-à-dire entre les deux semoules, vrai semoule ya kolia yango eza na liboko ya droite. Oyo bakomi soki roi soki eloko nini wana, je ne sais pas moi, kolia yango te. Fufu bien yango oyo tozo pasola siko, yango wana ndenge omoni bakomi semoule. Semoule de blé dur, c'est ça. Wana toke na deuxième expérience. Totia yango na sani, tofungoli mai ya malili toujours. Totia yango na sani, to remue yango, kaka nde tosalaki ya liboso. To passe yango totala na suka ekopesa résultat nini. To landa ndenge ezokende wana. C'est-à-dire qu'est-ce que j'allais dire, yaya soko liaka ba semoule mosusu ya bakopa wana tika kolia yango. Luka o se basé o liaka semoule o ya mibale o moni to fungoli wana. Et qui kozala peut-être mieux parce que ça n'a inconvénient par rapport à la première semoule o to uti comme bino par expérience pour tuer baso que ça vrai ou faux. C'est-à-dire premier paquet ya semoule to fungolaki eza ba semoule moko ya malamu te. Tika kolia ba biloko ndengo wana eza bien te batela santé. Ba biloko wana to lia ndengo wana eza je ne sais pas soki ba plastique o, soki biloko nini ba okendo sala pour ba produire comme ebele pour nourrir titre. Comment dirais-je? Bazo kendo produire yango pour comme ebele ba nourrir tout le monde, tu vois? Parce que bato baleki ebele, consommation eza plus. Bazo luka ko produire biloko comme ebele mais bazo produire yango na ba façon moko chimique o ezo kende ko causer tort na ba santé ya bato.
ezopesa ballonnement, problème d'opération, cancer, biloko ebele bato bayebi chimie, bayebi eloko nini eki kosala après avoir consommé ce genre des aliments, tu vois. Mais toke na premier essai omoni ekomaki coupable, toke na deuxième essai okomona ke par deuxième essai, deuxième paquet ya semoule, eza semoule a bien. Tozoki na même pratique oyo tosalaki na premier paquet, okomona résultat na suka nini ekozala. Ça veut dire na batan oyo ya suka na ndenge tokomi na problème ya maladie oyo epanzani na mokili yaya, les gens sont prêts à tout pour l'argent. Tokeba yaya, tokeba kobosana te partager yango.